Daniela. Papa, tu sais pas monter. Papa, tu sais le côté. Papa, tu sais qu'il y a un nuage. Pour qu'on le pas monter, si tu sais qui. Dès la jeune fille, quand on va le bien cercueil, papa, je vais carrément. Il y a un mot, il faut pour s'affier la mirassure, assurance. Ça fait nini, papa. En plus, merci à vous. Et ça, nini. Hein, Daniela, et ça, nini. Et ça, il y a une initiative, il y a maman Mireille Kato. Oh, il y a ici. Il y a un conseiller, bâtonnier, sur assurance vie, il y a classe, il y a maladie, il y a nappe, il y a l'iwani aussi. Maman Mireille Kato, azawana pour la orienter biso, pour y avoir le nini ya kosala. Pour biso la carte assurance vie, tout ça qu'on s'est rassuré jour au jour. Et ma camarade ne vous en trompez pas. Eh ben oui, hein. Arrêtez mes conneries. Il faut faire pour s'affiler. Eh ben oui, n'importe quoi, putain de merde. Landa idée, oh ya maman Mireille Kato, Bokende. Et ça bien pour Nabino. Et quand Sunga Bino, Tabiso le lo suka Nabiso ne. Papa Dave Saki, suka simi c'est un bout. Toti Kaliba perdre. Bonjour, bonjour, salim bote na bande kolon so balandaka Eco RDC ba merveilleux na ba abonné na biso nyonso ya Eco RDC et surtout groupe ambiance hein ba groupe ambiance bino nyonso ba merveilleux na bino groupe Eco P ba abonné à Eco RDC bino pe nyonso ba mbote na bino. Un grand merci à mon boss Jean Thibaut Bababi Jean Thibaut Bande Makambo Fanny Katalea fia chochocho toujours na kata mosala toujours ça mosala na biso ka ndeto mesana. Merci derrière la caméra Verdi Kiyoka 24 mise au point. Donc Verdi Kiyoka 24 mise au point. Donc ba image a fait à la case Verdi. Donc malgré connexion bilinga mais Eco RDC mosala toujours malgré bilinga Eco RDC ba image ezokota ka toujours okota parce que Jean Thibaut pona ba fan ba invité na ye ba abonné na ye asalaka tout acha bango à l'aise bazala vraiment à l'aise. Merci na ndenge tango bomoninga na asi na kata banda kuna mino bo sepeli makasi bobi to moni Fanny Katalea fia chochocho ba mona nga kaka bo ba no mona na bino nga kaka parce que tozo saka musala o sepela sabino na kata Eco RDC tozo vraiment na ba émission ebele o ezande ces émission o bolandaka ezaba télé réalité et lubu ya ba star et lubu ya bikolo et lubu ya ba feti découverte non ba enquête oyo esala makana ba nyonso to sala kana ba on kata Eco RDC lokola Bob Molema mon fils à moi Nora Kalonji moi ça pembe na kata Eco hein Verdi Kiyoka 24 mise au pain et puis Babi hein Niwa Merlin Niwa Mobala Mwindo. Un grand merci à mon boss Jean Thibaut Bababi Lorette Chichi Baba moi la boss Aza boss et pourquoi pas à maman Jackie qui là ba moi ça Mwindo l'équipe mon saka na elengi hein Babi maman Brigitte Congo monté ma papa Willy Congo bino nyonso vraiment ba merci na bino hein so na bina tala sukoto Nathalie un grand merci Babi Serge Ngembo ba Serge Mbinga Mobala bata moi sine na kata poto ba vandi calme mali les obeta na bébé na bino ba mbote na bino nyonso. Et pourquoi pas balobi apôtre Jean-Marie Lusakweno ba Jean-Marie ba onya so sala ke pona ba bondela ba sala makasi pona Eco RDC wana tozo continuer toujours. Merci na sengi na Verdi Kiyoka 24 mise au point au fond la biso lelo mosala la biso et memi biso et pas ya mama boli hein babi. Un grand merci à Joanna Kudimba ya ba Joanna wana Nathalie Sibongo et pas ya maman pour bayolo ba bongo non babi Verdi Kiyoka 24 bongo mon nene moto moke kasi bongo ebele. Bonjour maman. Bonjour Fandi. Bonne santé. Ben santé au moins ndenge zali nzambaza azana contrôle en tout cas ba fait sobeta no lisolo ba fait elekinde. Ah oui, ba fête eleki nango nangolo nzambe ndenge nzambe abongisaki ke tolekisa ba fête eleki na kimia fête eleki nango na kimia eza nango na mingi ya koloba te. En tout cas monana maman ebike monana na bato ba fêter bonane na ba o ba fêter te différence ezali. En tout cas maman déjà ti okomi mokona lelo za bongo le 19 janvier 2019. Donc c'est que maman pona tel déjà na beauté maman chocho za mboka.
Toi le 19 janvier. Bonne année to fête qui to bandaki yango le 31 pour to fêter le premier. Na elingo lobate que to fête na lobi que fête eleki na kimia. Et cela veut dire que au moni fête bato bomona kaka olati lamba sika mbula sika makambo sika te olati lamba sika ole biloko sika tout ça. Mais tozo zelati. Po boss na atindi te. Boss chubwa bwana na atindi te. Yoka mama lobby. Et kasi loko esili la ezosi ekosila ti le 30 janvier. Nyonso wana tozaka na kati ambiance na ebikaki. Ye akosala ka esengeli potolia. Ezali pe makambo tolobela media te mena ebikaki oya biso bona ne koya. Ba baliaki to ko se rattraper na ndenge ba balie biso pe tozoya kolia. En tout cas. Boss bato ozela. Ba soso banini. Bon, il y a pesaki nanu oh il y a pesaki zaki pona basali ya Eco RDC. Mendengo lobi pona ba fan eko ya pa osala, on pona ba invité. Omoni so na lobaki te na ngana yeba te basali ya nani baliaki ya. Ndeni yako bosa na biso nyonso. Mabe bon, yepo la tela mbabona. Te na lati na ngate po batindi te. Oh. D'accord, merci beaucoup de bande connaissance balandaka Eco RDC. On va continuer. Tout bête moi li solo ma boli par rapport à ndengo salaki et lubu ya ba feti, ba émission sociale na kata Eco. Mais du moins arrangement nango comment ça marche? Oui, ça marche très bien. Nazo zo ba appel de ça et là bon, nazo zo ba appel et belé na bateau ba. Lokola tolobaki et lubu ya Bastar. Tout sali hein. Tout sala qui a ba fête. Ba fête to sali, bato ba se retrouva ki oyo ba mekaki ko mekola ba mususu pe ba lobi ke to ko sala là ba moni que ça va, bato baliaki na fête bien. D'accord. Ma poli, est-ce qu'il y a des fois peut arriver la kayo o lemba pe mambo ko lambo lobi te, lelo na lamba te. Lelo na kana besoin na fanda kana ndaku na lala to pe na tala TV. Ya. Donc, au départ, Moutounion sont alliés. Ngala koli, moi si na bali na boti, na komi koko, na zelake, na sukoli, na vandi, na zo lambate. Na olambelanga. Ngamo fona. Et puis elubu onga na kolia ou eloko onga na kolia, il faut ngamo na lambango, on a ebango bien. C'est important que le baquet, dans un restaurant, tout ça. Mais dans un endroit où on a l'alika pongi na boya kolamba, ils a les sous. D'accord, ma poli. N'habité to kobeta moi les sols. Les accords juste les sols montent au bête. N'habité par rapport ya epanabino o amuluba epanabino soki ndeto zo bali sa mwana. Ezana babiloko pena bolamba ya ba luba pena so bo balisa couple les ba luba na ba luba. Biloko bolamba penza ke ya ko yambela baloba nani baku be babo kilo na lingala baku na chiluba. Oh na Kasai eloko liboso ba kolambela ba pokilo soko bazoya ezalaka soso tolambaka soso abomoyi po honorer bato bayi kokotela na kati ya ndako tolambaka soso ya bomoyi na soso abomoyi wana tosalaka ngo soso ya na ingrédient o babengi na français basilic ezali nini lumba totiaka ngo lumba na ndenga bokoko eza nango kisi te eloko te me na ndenga kotia pour que koambelir kosala kobongisa elubu kwa soso yango tolambeli yango bongo tolambeli yango bongo tolambaka ngo na mafuta mbila tokolamba ngo pe na huile mais sikoyo lokola na bokoko tango tobandaka ba huile oyo tango so ezalaka te mais mafuta mbila wana tozali kolambela yango ndenge ya kotia ya rouge boye ocheke okalingi yango te ezalaka mosusu pe okalinga yango nde olambeli yango olambeli yango soso donc okosala yango ndenge ebele oyo bato bakokolela yango eza nango na ekila te eloko moko te ya de deux obakisaka biloko mosusu oyo esengeli te soso wana ezali ke babokilo baye osali bango honneur wana me ntaba mpe ekokozala wana mpe okokolamba musunya taba olambeli bango okokozala mpe biloko oyo toliaka mingi neti batusha
ndakala batubobu okoki mpe kolamba yango ezaka bambisi ya mai mais mingi babiloko neti batusha bamakaya bwana eza biloko nini eutaka mingi kote ya Lubumbashi kuna na bambisi ya bakalemi bambisi ya laki kuna nde bandakala ebimaka kuna mais na Kasai mpenza proprement dit toliaka mingi kaka basoso ya momoi taba ngombe bandakala soko ye tozo mélanger kaka donc biloko biso toliaka nyonso to mélanger kaka olamba donc eloko mama Boli ozoko expliquer pe na ba fine nyonso ke mingi na kati ya mboka na bino eloko ezaka mingi ezaka pondu taba basoso abomoi dans ba mikebuka ba biloko na msusu euta lokwa na ba niveau ba Lubumbashi mais eza penza ya kati na bino te bon parce que biso laki eza côté na biso te soko olandeli bon eza biloko moko na kokota na motindo na ngote mais na yebiki laki eza côté na biso te mais laki eza côté ya Lubumbashi kuna na bakalemi tout ça ne place ba bitoyo ebimaka bandakala ebimaka ba mikebuka tout ça obakanga mais bambiso ezala ya maziba pe ezali bambisi ya mike neti bangolo ya mike to bengaka ngotukunda na ba mai wana ya nini bakanga ba rivière pe ezali eza na bambisi neti na kana rivière luluwa ezaka na bambisi moko me ya mingi koleka te mwa bambisi wana bon soko emonani tolamba kaka tolia me mingi soso taba nde wana kokozanga te. Merci beaucoup maman nanga, merci vraiment. Un grand merci balobine à maman Pauline Bemba ba Pauline ba maman à moi donc maman au adopta Fanny Katalé donc tout le monde naza ba maman belé naza maman Brigitte Nkongo na maman Jackie qui là-bas na maman Pauline Bemba donc bambote belé bisika ozalina libota mobimba na pesi bino bambote belé na ebongo lokola na babokilo et yamba makabongo yango nde pesaka lokumu ya koyamba babokilo donc soko lambe bango bon ekoki pe ko arriver ko lambi soso ya ebemba dul na lumba pona babokilo ou bien sengaka ya bon soso ebemba dul ko lambela babokilo ekopesa penza valeur te parce que soso wana to lamba eza nango ya ekilate mais ozo présenter pas babokilo na ko présenter soso mutu nango il faut ezala makolo nango il faut ezala biloko nyonso ya kati ya soso il faut ezala wana po babokilo bayeba quand même ke bayamba biso na soso ya mobimba tango yoko sala ebembe adula ba omona makolo nango te ba komona nini nango te eza et opesa valeur te yo mama opesi mwana no libala mwana no valeur te. D'accord. Différence ni eza ba soso o ya bikila na chiluwa beni ya chiluwa beni na pesa yango pesa soso bikila o baloba bikila baluka te chiluwa beni eza lokola ingrédient ozomona chiluwa beni elamba kaka na soso te ko lumba ko kaka na nini donc to lambeli lumba eza lokola ingrédient on peut comprendre na ko lamba nanga il n'est pas dit que kaka lumba na olambela ngo kaka soso te ata mbaki ya soso pe na tia ko tia ngo lumba na sali yango mafuta mbila penza na sali yango bien tout ça mais na ko lamba nanga maki oyo baki bale ko fupe batondi mais pona ko bimisa saveur à soso ngo et puis to yebi que ingrédient wana lumba et ça la kanini na biloko to lamba na même na muto antaba to tiaka ezalika baluba batu balambelaka lumba te soko kei na ba Nigérien moko basalaka nini a ma grande surprise na kende kuna na keko kuta bazo lamba muto antaba oyo na makolo nango na banini basali bazo tia lumba e kamsinga na bango pe baliaka balambelaka lumba d'accord ouais maman sikoyo omoni lokola tolobi likambo etali babokilo na minute eza lokola biso nde babokilo donc ngai mama ya mobali bokilo na yo ngai mama ya mobali ya mwana na yo verdict yoka papa bokilo donc eza lokwa oyambi biso babokilo na ndaku na yo loko oyambi biso na ndaku na yo bongo lokwa babokilo malgré to ekopesa enveloppe ya libala te mais toye babokilo siko est-ce que mama Boli okoki kolambela biso pe lokwa babokilo parce que to babokilo okolambela biso repas wana bon repas wana na ko kolamba na ndenga nango ya na yambi bino
po epa na biso ezali kaka babokilo te soso wana ezali kaka mpona babokilo te okozala yo mwa ndenge oyeboye outi mboka mosika mais mpona yamba yo bien fona yamba yo na soso eza mpe mpona bapaya mpe nde oye mpe nakoki koyamba yo na soso okoki kozala mpe ntango mosusu mpe ndenge ezalaka boye mwasi ake kobota abimi maternité mais mpona koyamba bebe wana na esengo wana ya bebe nakolambele soso soso wana ezali ya ekila te eza ekila te ezali biloko toliaka bon bato mingi mpe na mikolo tokomi nango bato mingi bazolinga kolia biloko ya frigo te tokomi kozongelaka basoso yango ya mboka parce que o wana elali na frigo te ekoti baproduit oyo bakonservaka nango te eza bien mpona kolia nde bato mingi baliaka mais ya biso lokola tolambaka bongo tokomisa yango te ke soso ya nini tokolamba kaka ndenge tolambelaka même soko ezali ya ekila ofuti soso ta mosusu mwasi balobi ofingaki mabokilo na yo ntango okofuta ye soso okofuta ye soso ya mobima eza neti ya manda ozofuta ye mais okolambela ye soso wana mais olamba yango kaka na ndenge ya mboka ndenge toliaka ndenge totiaka donc baingrédient eza ka wana et sans oublier produit eza aliment de base biso toliaka mpe bon eza légumes biloko nyonso okokolia yango sans légumes te soki otali ete neti na bamindele soki ozolia batielaka biso basalade banini biso mpe toza na bapondu pi tekumba tembele banini biloko nyonso to wana eakompagnaka misuni mpo olia bien neti ngai soki accompagnement comme légume eza te nakoka kolia biloko natonda te donc trop misuni mpenza te mais musuni wana nakolia yango il faut ezala accompagné ta mosusu na pondu na nini tout ça. D'accord. Merci Maboli wana sikoyo biso tolinga mingi ta una yebongo malgré naza bokilo olio yambanga na mbongo na yo ngamoko na zo pesa ombongo oyamba biso na verdict yoka na mbongo na biso po to lakisa mikolo lolenge bakata ka fufu to lakisa babokilo lolenge bakata ka fufu donc na opesa yo Makam. Oh, Eko RDC zande makam. Eko RDC zande na makam. Eko RDC zana ba surprise nango. Mbongo ya elubu ezalaka $30. Ya elubu ya bikolo. Ya elubu ya bastar ndezalaka $20. Yango siko na pesi yo $30. Ya bastar nan to salite. Ya bastar déjà sala. Ah, ok. Osala na mon fils à moi Bob Molema. Na tato kaka verdict yo kamutayaki. Et après ndo salaki ya ba fête. Ya ba fête osotaki nanu pona ba fani ba sepelaki ba mona mama Boli ndenga bongisaka fête ndenga lambaka na fête. Wana nde biso po esunga biso to lia. Bon, sikoyo nakolamba yango. Nakoyo kolamba. Soso yango po bolia. Mais mona ngai ezali te ke ezana yebi ke bato ebele base balamba yango. Mais bana na biso ya sikoyo ezala ekolo nini okoki kobala pe asengi yo alobi ke lambela ngai soso ya bomoi ke nalingi ya soso mesala yango ya bomoi ya ebemba dule bana na biso ya sikoyo bayebaka kokata soso te kasi kolinga pesa yo soso ya bomoi okatelanga Maboli est-ce que ngana sina lamba pe déjà sutuluwa beni moi oyebeza te parce que okota na site menga na ebo kata soso ya ebemba dul déjà na eba okata ngo na ananu na 7 ans mais bana ebele bayebaka te ba fandi mingi pe pembeni ya ba mama te pembeni ya ba ko lamba yango te naroro soki tokolamba yango eza na ndenge ebele mpe okoki kolambela yango bato bakolia ndenge balobaka la répétition est la mère de science aka donc tokoki korépéte yango balambala parce que tokoki mpe kolamba yango osombi na eloko mosusu mpe olambi mais eza na ndunda moko biso toliaka kombo nango mudibu biso towana biloko ebele kuna ya kolia nswa ezali mankenene ezali sampupe ezali alors na ba ingrédients na ba légumes wana tolambaka yango so leti na décembre boy to komaki période ya ba nswa alors mujibu tolambaka yango mpe na nswa
o comprendre nde yango wana nalingi mpe na programme ya lelo ndenge olobi namekisa bino mpe mudibu na nswa problème te biso oza na disposition no mudibu na nswa bokilo na biso to na disposition merci beaucoup donc toki ko donc soso ekozala na olamba soso mais mudibu na nswa mpe ekozala d'accord eloko ekomona na mosusu ya pembeni soki emonani ekozala merci beaucoup ekomi na aire ya wenze tokoki kosala yango ndenge nyonso okolamba yango na nguba na mbika na nini wana ekomi bilubu ya ke soki eloko boye bato balambaka yango mais ifo koyeba ndenge nini ya kolambe mpo bato basepela mpe d'accord topesi yo temps yoke wenze parce que lelo vraiment toketika maaboli na wenze te toketike na wenze te parce que bino mo boyebika nde ezalaka moyen tokota na kati ya wenze eza te totiki maaboli et puis tokokutana ne ntango biloko ekoya merci beaucoup merci de retour maman Boli Aouti Wenze ah bongo toye donc présentation ya biloko esombami et ça la biso pena bien et ça la rappel ba fan na biso nyonso bien ba abonné na biso bien maman Boli oyo ba flair tonini boyo mo rondo pesa explication là oyo za lumbalo oyo na olambela ba soso oyo OK des soso oyo sikoyo za ba ingrédients olamba yango pondu ya kolamba nango soso ya kolamba nango esili alors maki na biso ya mafuta mbila ezali mpe na osala yango ntango na osala na olakisa yo ndenge nini na osalela donc na bandi na yo na étape ya koboma basoso mpo natia yango na mai ya moto mpona kolongola bango masala après na batuti pondu nasukoli pondu kotuta pondu nde na kopelisa matuka na obengo siko otala ndenge biloko yango ezokende d'accord merci beaucoup mwa likayabu mpe eza donc otiana likayabu su pembeni likaya pembeni te olobi na ngai soki ozoyamba soki ozoyamba babokilo qu'est-ce qu'il faut faire il faut koyamba babokilo na motema moko lokola boza babokilo lokola babokilo yango wana na bakisi mpe bitoyo te donc biloko nyonso biso toliaka mwa pondu wana mpe na bitoyo mais nazosala pondu na biso oyo tolambaka samuwa sikoyo yo moko ntango okolia nde okoyeba mwa likayabu ezali soso ezali maki ezali yo oyebi kaka biso epa na biso soki ozolamba mama alambaka nyonso olamba mpo ta mosusu okobota mwana mosusu asali engalia nanga soso te soki okolia soso te okolia makayabu soki olia pondu te olia mudibu na mudibu lisusu olia mudibu sikoyo omudibu ndenge tosalaka yango ya mboka na biso tosalaka yango na nswa ya donc mudibu ezala mélange na nswa ola oseke lelo bien lelo kokata fufu lelo benda bien eza yango te natiaka yango na mai po elongwa omoni ntango basalaka yango ezalaka na mwa mabele ebimaka na bakata bobengaka batermitière na kati wana place bango babimaka ntango babandi kobima ezalaka na mabele donc modele bakangelaka bango pembeni ya madusu ya ndonge oyo soki ezobima ete biloko moko bato bayebi bokasi nango te eza na baprotéine ebele biloko batimolaka mwa mabulu pembeni parce que bango bapumbwaka okola nde likolo te mais na ntango sika bazobima bakotaka na mabulu wana bino. D'accord maman. Le temps natika maman asa musala na ye donc Pedro da Silva ya ba Pedro ba bi umela fanda na mungba inde na merci beaucoup ba meilleur vœu na yo continue toujours et pourquoi pas Joanna Kudimba la femme sage babi Joanna Kudimba la femme sage totika bongo maman Bolia Lamba tokutani bongo sima hein verdict yo 24 mise au point merci beaucoup tout le monde ani check.
leli sango malamu na matoi ya bato epesi Eco RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya musiki émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC site mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala mama bayaya baleki site nini ya internet botala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC site nalingaka mingi oyo ngana Eco RDC conception ya boss Jean Chiboti Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. Without Molema, Fanika Dalea, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn team is good. Nasananga Kotoyo, Nasananga Kotoyo, Asango ya Kongo elalaka na Eco RDC. Boss Jean Chiboti Wabwa. Toko mema bango kaka kene na bango kaka boy toko nyata bango kaka boy toko pina bango kaka boy toko pina bango kaka boy Wumela yo Eco RDC wumela yo Bosse Chiboti Wabwa Mama bonheur kalaka pour Eco RDC, c'est la classe et la vie. Amama yakakota, émission na bino yango, eloko ya basa. Amama yakakota, émission na bino yango, na ndenge ya télé-réalité. Eco RDC. Nous continuons toujours na elubu na biso ya bikolo mama Boli na makate ya makusa babi balamba kaka. Un grand merci à mon boss Jean Chiboti Wabwa. En tout cas maman alamba nde babi maman Edith Nyande ya ba Edith maman Edith Nyande ya ba Edith. On continue toujours bon moni bino moko musa ndenge ezo salama ma Boli balola biloko koto pesoso ma Boli mais na moni ozo tumba nanu olongo dilo akatite mobandi ko tumbe lisusu na ebite soki ko tumba ngo eza ko tumba nde déjà ebiloko ebeli ou bien ndenge ni nazo comprendre ti omoni soso azala masala na kasita omoni na bomo yawa azalaki na masala na ye oye kuvraka nzoto na ye awa tosali na tie na maya moto pona kolongola masala po ezalaka makasi. Alors na masala wana na se azana masala moko ya mike oyo ezalaka te eza neti suki ezobota siko soko sali eka bongo masala nyonso ekolongwa te il faut na babola eboye po na banda kolongola ba omoni ba masala ya mike oyo nyonso oyo elongo
avant nakata ye nalongola bamasala nyonso oyo ok azala propre nde yango wana omoni misala na kosala Et à peu près combien de temps au Rwanda de Mozosala, combien de temps? On a un chronométré minute na sali na noté mais il faut mettre à moi parce qu'il faut nous soucier donc on a des amis balé la zo sala kaka pour que n'attend il faut aux temps et ça soso il faut aux temps ya kusala azala propre ukata ye omoni bamasala oyo nyonso ifo elongo okotika yango te soko osalisali eboye te bamasala tumbaka mpe makolo parceke na makolo ala na baposo moko moni soki osali olongoli yango mpo oyo tolambaka ye kaka na makolo nyonso eliamaka Par rapport à moi, question moko pe bandeko batuna kinga bayebisa kinga na tuna par rapport ya basoso oyo baluba balambaka. Eza na basoso oyo elamba makaya bikila. Eza pe na basoso ya koyamba bapaya. Ya bikila sikoyo elamba makandenge ni ezalaka feza soso ba moyi ou bien feza peka ebemba dul par rapport ya basoso oyo ya ba cérémonie basalaka ya bikila. Bon. Bikila comme tel soko le bikila ezali neti moto eloko wana aliaka yango te ezali neti toloba ndenge bato balobeli yango kaka to utiliser kaka sens propre ya ekila eza ekila mpenza te donc ezali neti epa baluba eza na bamande ezalaka ebele okokende no na libala respectaka babokilo na yo te ofingi bango basiliki po bondela bango il faut bondela bango na soso te ezala babiloko mosusu ezali neti bikila neti epa na biso okozala na mwana azobela balobi bozoyeba place malade ezowuta te ale il faut balobela bakoko basoso ndenge wana bakobimisa soso ya bomoi balalisi balobi makambo tala biso boye mutu boye bino bakoko batu bino batu bokende liboso bosunga biso bosalisa biso boye te basoso yango balambaka yango kaka ndenge kaka tolambaka basoso me yango nde elambamaka kaka mafuta mbila ndenge nasali yango boye bokati yango esili otie yango na nzungu okalinga yango te otie osali yango otie mafuta mbila otie mwa mpilipili na yo litungulu soko ezali mosusu mpe batiaka me lumbalumba oyo bato bayebaka te ke lumbalumba na ndenge kolambela yango soso boye elongolaka mpe zei ya soso ngai na conserva yango bongo na ndenge ezali wana bazei ya biloko mosusu elongwaka nango eza kaka ingrédient mpona ndenge totiaka ata aye banini babiloko totiaka mpona ke kolongola banini mais soki olambi na lumbalumba donc ata otie matungulu te ça passe. Ça passe. D'accord. Tout à l'heure, on a démontré que la machine a sala. On peut kango peka. On peut kango. Na ocha oli tungu. Na ocha encore moi mafuta mbila na lumba lumba. Eza maki soso. Mais eza elambeli. Eza elambeli. Siko soki eloko ndenge wana eza bokoko. Balinga olambela ngona ndenga bokoko. Tolambela mafuta mbila mutu nyonso alia. Non soki mutu alia mafuta mbila siko. Tokoma bato ba maladi belebele bato baliaka na bango suma futa mbila te okolambela pe wi elo déranger na ngo elote ok mais so on a lelo na osala ngo le na zo sala ngo tala eza soso na ngo ya ekila te eza na ngo oloti to ya babokilo kana verdict yoka papa bokilo verdict yoka papa bokilo Fanny Katale ya fille chochoto nde mama bokilo balamba kaka on ne sait jamais. Mais toza penda mingi pe maman a besoin ndengo yebisa biso ne bandeli ndenge ya kokata soso et surtout soso ya bon moyibo soki mutu akata ngo malamu te na yoka ke koma bololo et koma bololo oui
so kati yango malamu te parce que na kati ya soso na babiloko ne ya kati aza na ba nini eloko babengaka eloko bololo wana bo babengaka wa sikoyo soko kati mabe epasuki ebebisa bololo wana epanzalaka na misu sikoyo moyen kolia yango bien ekozala te d'où il faut kozala na attention na kokata mpona kosala. D'accord, verdict yoka 24. alobaki bato mosusu ayeba kokata te neti soso tolobi ya babokilo okokata soso tokataka soso ya babokilo baparti nango ezali mibimba minene mpona respect ya babokilo kopresente yango na sani donc nyonso ekontaka soso ya bapaya normal soso ya babokilo nyonso ekontaka kokata na yo yango mpo lero ozotia yango bazomona quand même présentable na nani me na kolia bango moko bakokokatakata mpe biteni toko mpe soki ozolamba yango ya ndako okoki mpe kosala yango ya okatikati no libela mpo basoso misusu ezaka mike mosusu ezaka minene mene to eza basoso ya minene bon babiloko nango soki otia yango minene mpe na sani moto akokoka kolia te me il faut kata soso ezala ndenge ya propre ndenge ya bien pour que d'accord. Maintenant ozaka na besoin ya tango bando kata soso yango na kotiela au micro pembeni comme ça yo moko expliquer. Verdict yoka 24 mise au point hein. Donc babi motomo qui kasi bongo ebele mise au point. Un grand merci balobi, un grand merci na maman sociale ba bon voyage di canabiso. Balobaka parce que chocho zakambo kananga. Grand merci, un grand merci na di canabiso maman sociale hein. Donc maman sociale mami sa chama chibwa mami sa chama chibwa merci beaucoup na bande konyo c'est pourquoi pas na mama Benita chibwa mama Benita chibwa yo pe ba bon séjour na mboko ezwa mibino merci bongo totiki par place esika oyo na mama Boli et puis na verdict yoka mise au point ngama lo bebele te mosalande e kateli sosonde to mona to kanga merci beaucoup. Babonda eleli sango malamu na mato ya bato ebesi Eco RDC balobelaka politiko basalaka mpe émission ya musique émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco Sinde mokili ekomi kotala ba mama ba yaya baleki site nini ya internet botala émission mokili ekomi kotala émission mokili ekomi kotala émission mokili ekomi kotala site nalingaka mingi oyo conception ya boss Jean Chibwa Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. With Bamolema, Fanny Gadalea, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn team is good. Nasananga kotoyo Asango ya Kongo elalaka na Eco RDC kotoyo Boss Jean Chibwa okomema bango kaka okenela bango soko sali yango kompa ne epanzali so epanzali ebeki kosala ona ndenge aso oyo nango mobimba nango ezalaka entre fois Mama Bonheur, Salaka Kawa, pour Eco RDC, c'est la classe et la différence. Maman, Yakamuka, émission na bino yango, eloko ya basta. Maman Yakamuka, émission na bino yango, na ndenge ya Pondua, c'est tout ami. Il y a un acheté la moto. L'acheté pour la moto, les autres pour le là, c'est quoi il faut? Le quoi est à caoutchouc. Il y a caoutchouc.
na tiaki yango na mai ya moto te ekuti yango ka ndenge wana na baingrédient nyonso donc il faut etoka na yango tia sikoyo mafuta donc étape ya mafuta so ekote na moto étape ya kotokisa na kotokisa yango na mungwa atie moto na kotokisa. Voilà, yango tolobaki elubu ya bastar, elubu ya bikolo, elubu ya bafeti, elubu ya bikolo ya mama boli lelo. En tout cas tozomona ndenge nini ekolo na ekolo eko se retrouver tant ba otia biloko na table, tant ba préparer les biso table bande ko nyoso bo sepela babi anto motema ya Mario Straight anto na sûr yo moko zomona na moni mama boli osimbi maki étape ya maki nazoyeba te pasoli oh oboki on ka bongo na mafuta bongo problème te ah ça tie moi mai weza na tie moi mafuta mbila na tie mai moi mungwa na mbuma pilipili na kateli lumba na kati. OK alors basoso na biso oyo to bomangi lelo ba pesi biso avantage ebele bazaki na maki oyo na kati oh zo chaona donc oh ma e utinde pa na bango OK omona kite sikoyo maki oyo nde na longoli yango okoki kolamba nango mpe soso na tie ndenge eza na moto wana mais lokola namonaki oyo ezalaki deja ya mibimba nangi nalakisa bino ndenge maki ya mafuta mbila oyo nyonso eza bamaki nyonso ebimi kaka na basoso wana olie sikoyo nakoki mpe kokalinga yango nasali omelette mais nazolamba yango sikoyo ya mafuta mbila na mwa lumba na mongwa na mbuma pilipili épice mosusu ekota te natia nango épice mosusu te natie nango épice mosusu te ndenge omoni yango boye nasi natie nazozela natia yango na moto alors ntango nakotia yango na moto nde nakolakisa ndenge ekomi na mesa nde okomona ndenge ekomeli tokozala mpe oza na ndako mpe oza na bana boza no na eloko olia te mwa mbongo ezosifire nango te bana mpe baliaka na bango bapondu te balingaka mibimbi balingaka balegimi te ngela olia nanga matembele te nala olia nanga boye te mais okozala na mbongo no ya moke soki osaleli bana maki oyo baolia fufu bakotonda mpe bakozala bien na moto aliaki soso na bana oyo baliaki biloko oyo. Merci beaucoup, merci wana totiki ma bolia pema l'état biloko zo lamba makuna en tout cas
biso tozo continuer toujours na kolandela évolution hein nazonga ngana ke vanda na kati en tout cas babi Marthe hein Marthe mongira ya ba Marthe ya bébé Marthe ya ba bébé merci beaucoup tozo continuer toujours hein yo pour omona ndenge ni malgré yo ano métis omona ndenge ni quand même baluba baliaka ne lubu na bango et verdict yo ka 24 mise au point à suivre la sauce ya soso nazo kalinga ngona parce que eza million na okala ngo ya lumba ko na kalinga ngona ya kalinga maman tomoni muke tozo kende penza na étape elubu na elubu ezobela na mono ti matungulu mais apparemment sauce mafuta ngo na mona ki ochaki mafuta ya mbila mais elakisi pete ki ochaki mafuta mbila oui na tie mafuta mbila muke parce que na sauce on a zo sala to soso ya bomoyo na zo sala na laki besoin na moi lengi wana ya mafuta mbila mais na ochango ebele te nde yango wana ozomona pe coloration ya soso na biso ndenge ezali wana c'est dû ya mafuta mbila wana donc na tie huile na bakisi na tie huile na bakisi mbila muke ka mafuta wana lokona kalingi nango soso nde yango nazosalela soso po tokoka kobelisa nani soso na biso sikoyo mais rien n'empêche parce que bato mosusu balingaka mafuta mbila te bato mosusu baliaka na bango mafuta mbila te soki oliaka no mafuta mbila te okoki mpe kolambela huile na yo mais osali soso alumbalumba tout comme mpe okolinga kotia no lumbalumba te okoki kotia yango kaka bongo osali yango na tomate lumba ngo okotia ngo na kati ya sauce ou bien okotia déjà okolamba pe lumba na kati ya sauce oui d'accord de ces cas biso soto oluka to landa to mona yango balobi mutu na mutu azalaka na elambeli na ye donc elubu ekokozala kaka soso moko mais elambeli ekeseni merci tozomona ka toujours mama boli na kati ya makusa tokuta na bongo verdict yo ka 24 mise au point toya bongo sima to mona ndenge nini biloko ezobela merci beaucoup à suivre. Voilà lumba omoni lumba oyo na bato bayebi kolia yango balingaka balia yango lokola ndunda na kati ya soso mais bato mosusu batiaka yango kaka mpona eza ingrédient esali solo tout ça neti soki otali na cuisine na nga ndenge naza boyo eza lumba fraîche eza nano ya mobeso mais naza na lumba mosusu nasi na kausa nakokolambela yango mpe biloko ebele avant anatia nasali yango na finifini yango ekomi poussière nakokotia yango mpe na biloko alors moko mosusu na olambela yo elubu moko na lumba mais ntango okolia nakoyebisa yo te mais ngai na olamba yango natia yango lumba lero kolia yo te moto akolia sikoyo adécouvrir soki batia yango lumba. D'accord. Merci beaucoup, ma Boli. En tout cas, Bolambi Malam. Ndengo zo balola ngo bosiko pono sangisa ngo na soso. Il faut ça au moins combien de minutes? Non, les autres katena zo ça na sauce tomate bela yango pe sala. Na kotia maïs soso na na tie maïs. Ah wana kalingi. Na kotia ngo pour que sauce etoka et ça la sauce penza. D'accord. Merci beaucoup, à suivre. Donc, c'est quand à part soso bela, c'est quand il y a des lots.
lumba tomate ndenge nakalingi après natie mai po etoka lumba mpe ebela nakasi olandi ozuga mpezana na moto nano ekomi okwente ntango ekomi merci tokomo koma vraiment na suka ya elubu ya bikolo ya mama Boli. En tout cas bino nyonso bozalaki wana bozaka toujours branché scotché donc toujours wana kana kata Eco RDC pour ba mamba boezala kana kata Eco RDC. Un grand merci à Nancy Nzobani ya ba Nancy Nzobani ya ba Nancy, donc ba merci belé. Et pourquoi pas Nazara mon saint supprimé, Zara Lisan Tumba mon saint supprimé, balobi basala ka musala tozo continuer comme ça musala. Et pourquoi pas aussi na yemoko de la part ya Mami Sachama et puis Mama Benita bapesi penza ba bon séjour na Serge Jackie bango nyonso misato elongo ba bongo libanda ya mboka libanda ya République démocratique du Congo. Maboli mama na ngai mawa en tout cas onyo kwa bien en tout cas elo na linga kondo zalaka na volonté wana bolingo wana ata soki to ye to benga ki ote to ye po atosala émission bolingo wana yango ndeza esala nga esengo pe esala ba fan nyonso ya kata Eco RDC esengo makasi maboli skoto komi na étape ni étape asuka yango yo wana suki sina nga na mujibu na yebisa ki oti nanswa yango siko nazo sa donc yango zo sa donc tape déjà banda déjà ezokendaka déjà ezobongisama donc sikoto komi na étape ya soi na mujibu donc c'est que tout faut na bimana noir. Et quoi ça la propre combien de minutes tu dois on la té c'est comme nango nino bon maboli mujibu jibu wana na tozoka ngona chiluba nde bazobenga mujibu jibu bon bandeko msuba koza bazali banda balimba lamba mujibu jibu bakoko benga ngo mujibu jibu wana eza na chiluba bona lingala kombo nango eza nini en tout cas na lingala na ebite na wa babenga ngo maboke maboke c'est que ezali ba makasa eutaka na gourge ezali mbika otolia ezaka na mbika moko botolia botaka na kati ya eloko moko boye alors eloko biso sala nini oyo lusango yango pe botaka oyo yango ebotaka toliaka yango pe maoji ok eza lokwa mbala d'accord maboli tozoke muke na suka na biso mais tomoni mbala moko ndunda na biso mujibujibu olie ezala chocolat mais eza vert ndenge nini osali mpona ezala vert ti yango ndenge ezali wana soko lingo na bango vert ekozala ka vert na ndenge nini loko sukola yango ka bien ndenge na sukola ki na yebi te soko talaki yango na sukoli yango biso tobengaka nini osali neti mwa kovinga donc ozobala onika yango na maboko boya ofinifini yango otia yango obima nango ka vert. Mais par rapport à Batoussou de Bazaka, Zolamba légumes, Olamba Ndunda, il faut qu'on ait bima vert, il a préféré acha bicarbonate. Au pèse à bango conseil. Non, il y a bicarbonate paysan. Mukolo olinga to sala bicarbonate to sala pe ya bicarbonate so olinga to sala pe ka ya pamba boy to sala pe pamba ndunda nyonso ezala ka vert. Donc lelo lambi combien de recettes pour balobi même ba abonné nyonso babi na kata Eco RDC mobimba. Batu bazolamba biloko ebele. Na be émission na bango eza Karine Pala, Maboli, batie Mamisa et puis batie Bénédicte, Mama Benita. Donc sikoyo pona yo ndenge recette et salamisa combien de recettes ça? Bon, na la pondu. Tosto lamba kiango.
donc nasalika pondu na tiango ka solo ezana solo na kati ezana zorutu on a mis pe na tiango na voilà tozo continuer toujours bozo mona bino moko tozo ke déjà na explication maman a expliqué biso ndenge nini na lambi biloko na ye donc tokende pe ka mbamo parce que en tout cas côté toza courant ezate donc courant ezate toza obligé pour na bino ba abonné na biso bino ba fan na biso bozala toujours branché wana pour na kolanda émission na biso et puis explication ya biloko na biso tozo lamba ezalaka bien d'accord pondo c'est lamba makinango oui ezala ngote ke na sali yango ndenge moko ya extra tutika pondu na lakisaki na tiango ka basolo ya mibimba donc ekoti kaka basolo na mafuta na mungo sili donc ya baluba penza matamba en tout cas mungu anachete che mungu ate pona nini ocheka e mungu ate bon na che mungu ate po batu mingi pe baliaka susu peza mungu ate mungu ayo moko yebi ezali origine nango pe na ndenge ezaleli pe ebongisaka biloko mais epesaka pe bamaladi baetrandi baliaka penza te mais biso na ndenge na biso pondu na ndenge na biso ya kasai totiaka ngo mungu ate tolambaka pondu sa mungu. D'accord. Sikoyo koko accompagner ngo nazwa biloko na tiela okoto yo pona na sukisa na explication ya ngana yo. Voilà. Sikoyo na pondu to ebi na biso déjà nde pondu elamba maka maboli. Nga mingi explication ya biloko oyo mujibu jibu. Explication nango par rapport ya mujibu jibu. Mujibu jibu. Ka ndenge omoni ndenge tolambaka ndunda. Ndenge ezawana nako kosangisa ngo pe na bitekuteko. Na kosangisa ngo pe na bitekuteko ela. Donc ndenge na tiango nswa. Donc na mboka tozalaka na période neti nswa ebimaka mingi na mois de décembre. Tango ebandi okende wana novembre décembre bozoli yango ya mobesu penza. Ata ba makelele pe ebimaka ba tango wana tout ça ezokende. Mais si koso nswa yi bakausaka yango so bakausi yango ezali pour que on conserve yango parce que quantité obimaka eliamaka nyonso ka mbala moko te il faut ba conserver yango. Alors so ba conserver yango ndenge na sombaki yango boye na zui na tiango na mai na bandi kosukola yango il faut kosukola yango bien parce que ye akangaka ba mabele na place abimaka azaka na mabele mingi. Alors loko azaka mafuta et là on a ça au tiango na mai ozumwa maya moto cheta oyando la mafuta alongoli mabele nyonso wana omona kindenge nazo sukula ngwana ezali puke mwa mabele wana eyoka na minute to ko sangisa ngo boy ezala ndunda mususu to chaka to sa to na ko chango mafuta to kombe na ko chango mafuta te ndenge ezali boy mais ya lelo na chango mafuta mususu pe na ko chango nguba ndenge na sina sala ngo boy nazuka nguba ya mobesu na che nazumwa ba pilipili. Mais yo moko zana penser ko chango nguba ou bezana penser ko te na nina chango nguba te pona prévoir ya te. D'accord. Sikoyo mujibu jibu pona za bien il faut muta sokolongo au moins combien de fois. Et nenka to sokola kandunda parce que eza eloko pe tango ezobota ezalaka mabele ezalaka na ka ndenge moko na bite bongo côté soit il faut sokola ngo penza kasi yango la lobiki na na chango na mwa ya moto ezali po tango po yango ezalaka mafuta mingi mafuta nango wana eyanduki elongoli pe mabele okomona pe etikali na samai tango usukulango maboli nena tuna oyo batu bateka komoni so za ovandi exemple na bar eza na bana oyo bateka ka bazwaka pardon cantine moko ya clair wana pe eza soi to eza eloko msusu eza mankenene eza mankenene donc eza différence entre soi une soi mankenene oyo epumbwaka mankenene epumbwaka te so mankenene bimela wa ebimela na ba termitière. Hein? Wana mankenene bongo soi soit pe ezali ndenge moko mais soit ça on ebota makana kati wana etikaka mankenene etikalaka tant mankenene yango ebimaka nde alors ekoko zala termitière ezali awa mais ye akodusola tant mususu okomona neti na côté kuna yango ezali awa sa botami na distance et akokebimela bazobima na se wana basi baboti banda kutitititi tokomona batoboli bazobima bazopumbwa ne soko ekei nde bokosutoka kaka bomonika eya ekendeke ata na butu soko la période nango soko ebandi kobima epumbwaka te le bokolamoka to boyebaki ekendeki mpo bokuta masala na ye ekiti na se mais na ntango sikoyo bato basi bayebi ke yango ezoya
po ezobima basi bayebi mpona kokanga yango kosala yango batimolaka mwa mabulu termitiere ekozala ale babandi otimola mabulu bozozela po mingi ebimaka na butu sikoyo so ebimi ntango ezopumbwa wana etambolaka mpe etambolaka ezokwea na mabulu wana alors bino bato bozalaki kozela yango ekomi sikoyo na ntongo bozokende bobimisi botie na basani bobimisi botie na basani boke koteka boleya mobesu boleya ya kolamba bosali mpe nini Maboli en tout cas nazozwa explication moko ya malamu na biloko ya baluba epai ya Maboli voilà donc tozolanda biso nyonso explication par rapport ya ndenge biloko ya baluba ebimaka wana Maboli atie mafuta motane mafuta ebele te mafuta mpe ebele na biloko ebebisa neti ndunda neti oyo eza neti oyo tolobi nini te eza lokola bitekuteko te ekangaka mpenza mafuta mpenza mafuta nango ekangaka ndenge totyaka na bitekuteko omonaka neti eza kosala nini me totyaka yango kaka mafuta yango wana okoki kotyango mafuta tokomi mpe kokotyana na ndenge bakongo balambaka yango mpe kana nguba omwana nde basali boye batya yango abandi obalola yango atie mwamba ezobaluka mwamba wana ebimisi wile nango ka ndenge wana biso mpe nakoki kotya boye nazwi sikoyo nguba ya mobesu batuta natie ale Maboli question moko ya suka mpona natiko opende obongisa table na yo ngana namona place bazokanga makelele te mais na yoka ke babi il paraîtrait que makelele ebimaka na basimetiere na kati ya batombe ezaka mpe ya solo non makelele ebimaka na batombe te soki olingi olobake eza bato nde bato bazobima bakomi makelele ndenge bato baloba sikoyo lokola naza na mama makelele ebotaka na se ya mabele okozala mpe na bilanga na yo ndenge ezali boye ya kote ya zamba mosika mosuku okutama makelele baboti na bango na kati wana lelo kotimola kobimisa yango na bilanga ya masango na bilanga ya nini ebimaka nango partout bon cimetiere eza esika moko isole neti ezalaka mpe na bazamba makelele ekobimaka ko donc bato batika olongola pensé ke ebima na kati ya batombe donc ebima nango na kati ya mabele ndenge bandunda ebotaka na kati ya ndenge mpe poko so okuti ndunda eboti na kati ya cimetière okobuka te maman nalia te merci beaucoup, merci à toi Verdict Yoka 24 mise au point. Un grand merci à mon boss Jean Tubo mais pourquoi pas Nora Kalongifi à moi ça Pembe na kata Eco Press et puis Bob Molema mon fils à moi balobi Merlin niwa ya ba Merlin mobala mwindu na kata mibali nyoso babi basala kara et pourquoi pas na Pamela Tekasala Cyril babi Pamela Tekasala Cyril na babone na biso nyoso ya Eco RDC groupe ambiance bino nyoso bambote na bino tokokutana tokomonanaka parce que tozakaka toujours na bino donc totika bongo maman abongisa table ni yoka comme ça tokutana kuna na table tokolakisa mikolo lolenge bakataka fufu parce que tokolakisa baluba lolenge baliaka matamba lolenge baliaka tilwa beni lolenge baliaka mujibu lolenge baliaka babi maki ya mafuta mbila. Si merci na bande konya so balandaka Eco RDC enfin tilwa beni matamba oh babenga ni mikebuka makaya bitoyo voilà bitoyo et puis maki ya lumba koto so totali na lusango ya pardon bébé fongolanga na fongolanga moko tika nokanga mona fongol ufufa moto donc maman au vanda te vanda mama okovanda il faut vanda mama na ngai ezo sengo vanda pona biloka bo ezo sengo vanda olembi hein ah oui je suis fatigué n'habité compte tenu ya courant ndenge ezate toko courir derrière le temps baloba bon le temps ou bien l'attend le temps les tout les sous il y a lobby les tout nga lobby l'attend il y a lobby les temps il y a kuna lobby les tout yo lobby ni l'attend les temps là merci Zakika juste ambiance maman tozasko liboso na yo biso ba invité no bokilo na oye oya bokilo papa bokilo ye ali arrêté mais na ko memele na ndako
lokwa balobaka soki bato balambi boye bokilo na omemele na ndako omemela ye emporté ya bokilo en tout cas ndenge oyaki namonaki eloko mosusu te ndenge olobi elubu ya bikolo na bikolo toliaka biloko ebele ndenge nayebisaki oyo mpo moyen toboma ntaba ezalaki te tolambaka ntaba mpo mokolo mosusu mpe okoya kaka meme kaka na kati ya bikolo wana tolamba ntaba parti na parti tolambi na ndenge tokoki kolela yango alors ya kotumba totumbi ya kolamba tolambi tubeu tosali mutu ambuji tosali wana soki mokolo bos de bos akotinda mbongo mpo tosomba ntaba mpo na nyonso tozokende tosombaka ya ndamu mais il faut tolamba ntaba ya mobimba ti lokola mpe bona nde tofetaki te autant tolia ntaba ya mobimba ai mon boss parce que tosi tole soso tokoma ozela ntaba biso bato oliaki te bino bato boliaki bolia te na tour na biso bino bozwaki na tour epesa zuwa te ndenge olobi wana yo epesi zuwa mpo ngai mpe nasali zuwa mais nayebi ke nakozanga te ekoya nango nazozela yango bon tolambi soso na biso nakokoyamba nango babokilo nakokoyamba na bango bapaya mopaya soko awuti mboka mosika ayeli ngai nakolambela ye nakolambela soso ya lumbalumba soki mpe aliaka lumbalumba te nakokolambela eka ya mobimba sa mpo epa na biso na Kasai mwasi ya libala oyo azoya libala sika neti bana mike bazoya mabala sika il faut ayeba pe kolamba soso oyo parce que eloko kokoma liboso soki baye kobala yo balobi kende pa babokilo bapesaka d'abord test ya keske ayebi kolamba soso oyo ntango kolamba yango eloko bakontaka ezali nini baotala soso batali so bakuti makolo ezali banini balele me makolo oyo wana donc totombola neti oyo soko eza te na soso bapesaki yo mutu eza te bakoloba nini mutu eza na se bakoloba mwasi oyo aza moyibi okokona te libala kaka na bongo oui donc soko olambi batindi eza test lamba tia na mesa batala boye makolo eza te mutu eza te to lipapo eza te mwasi ya moyibi en tout cas obongi na libala te donc pa na biso même ata nalambeli mopaya mpo andima ngai ke nalambeli ye mpenza akokuta biloko nyonso tu ya kati ya soso oyo ekotikala mpe soki akomemamemi baoyo ya civilize ta mosusu mpe bamemaka te atiki mais soki nalambeli babokilo kasi mpo oyebaki oyambi babokilo fokula wana ezodépendre na motu akoki kozongisa mpe mwa eloko ndenge omonaki namonaki yango na libala ya mwana na nga moko baye babokilo bamenga nayebaka kala te ke babokilo so bamemi banzungu ifo bazongisa boye alors ntango sikoyo bakeye na banzungu baye kozongisa bazongisi banzungu nde nakuti batie mbongo na kati $20 bobosani mbongo na kati ya nini o te tozongisi banzungu wana ezali savon mpona kosukola banzungu oui c'est symbole wana bakendeki nango bakende basokoli yango mais sikoyo bapesi yo savon mpo oyo osokola bobokilo moto opesaki bango honneur wana donc toza koapprendre yango mpe na bikolo mosusu ezosala me tomoni mpe ke eza nango normal nde yango wana mais pondu ezali aliment oyo toliaka lere nyonso okokopimela yango moto mpo bo moto mosusu mpe akokolia soso kaka boye ti ole oto te soki ndunda eza te eza malamu te nakasi omonaki odebi wana matembele ezalaki me tozwi moya kotia ngo na mesa te pondu yango wana ezali wana mujibu yango wana donc légume ekoki kozanga te maki wana omoni mingi ebimaki na kati ya soso oyo tolambi lokola tolambi basoso oyo esali maki mpe ebimaki na kati bakisi mpe mosusu me nalingaki nalakisa yo moto oza na bana classe na biso moko mosusu mpe ta mosusu baboyi na bango kolia pondu mpo pondu ya mai balingaka te ndenge tolambi yo boye sa mungu ata mosusu bakolia te me okoki mpe kosalela bango maki na modele wana bakolia mpenza fufu batondi me osali dépense moke ye moko boye okanisaki o
il faut kaka na bimisa po koma na soso et comme ki bimisa ta moi $10 pour ko lambela bango soso mais mukolo ngo za nango ti ozaka na 5000 francs to 3000 francs ya papa na 3000 osomeli bango mapa mais so osali bango maki na modèle wana ba kolia mususu pe ezali to kosala ngo pe mukolo mususu o to kolakise lubu mususu okosala yango kaka na tokisi yango bien nasali yango ekomi lokola misuni okati yango nasali yango mpe lisusu ata na wile ata na mafuta ya mbila bana bakolia omona moto na moto soki moto amemaka ye moko na maboko akotoka kaka ya ye mosuni atie mais eza maki donc bana bakolia. Merci beaucoup, bon appétit. Ngana pesi bon appétit na bandeko nyonso maboli toza awa. Bona pesi bongo bon appétit na bandeko nyonso balandaka Eco RDC Sele Masamba ba bijou l'homme nord dans l'océan. Mobalo akoma obanga mwasi moko boya et pourquoi pas balobi na papa na biso yé moko balobi Adisha moto maître moto mobimba disha beba zibeba to continuer bongo na kolia. Merci beaucoup, bon appétit à tous et à toutes. Bon ouais. Merci beaucoup. Nayoki na mboka babeti babonda eleli sango malamu na mato ya bato epesi Eco RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misiki émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC sinde mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala bamama bayaya baleki site nini ya internet botala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC site nalingaka mingi oyo mana Eco RDC conception ya boss Jean Chibo Chibwabwa Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. With Bob Molema, Fanny Gadalea, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn team is good. Nasananga kotoyo, nasananga kotoyo. Asango ya Kongo elalaka na Eco RDC. Boss Jean Chibo Chibwabwa. Toko mema bango kaka kene na bango kaka boy toko nyata bango kaka boy toko pina bango kaka boy toko kimesa bango kaka boy umela yo Eco RDC umela yo Bossa Chibo Chibwabwa umela yo Eco RDC umela yo Bossa Chibo Chibwabwa Mama Bonheur zalaka kawana pour Eco RDC, yango nde maka. C'est la classe et la différence. Amama yaka kotala. Émission na bino yango oyo. Elobo ya basta. Amama yaka kotala. Émission na bino yango oyo. Na ndenge ya télé-réalité. Eco RDC. RDC.
Merci na balandinyo so balandaka Eco RDC. Nalakisi mikolo lenge baliaka elubu ya bikolo. Soso Maki. Donc Maki no yango hein. Yango. Maman bati ko botande na otoka. Mon niveau otoka. Niveau otoka. Merci. Nameka mo retourna baninga bandeko. Otona bango na table wa. Ma chérie. Bon appétit. Merci. Boni kombo nani? Gloria. 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 Biloko ozolia. Canon. Ozola baka canon na kuna côté la maman boni o to lo baka canon ezo tapinza. Et toi makasi ma toute première fois na Lyon mais bomi na fin. Sur 10 9. 9. Ba dédicace no pesi bana. Non, tant pis c'est dédicace. OK, merci beaucoup. Ongo kima. La soirée bonani na mno na Albi pété. Hein? Ani pété. Albi pété. Albi pété. Ah le binaire. Oui, il y a portugais comme kimo chronique sur le bateau. Ne pas portugais non wano. Tabo. Maman la migué. Kuzio ben. Kuzio ben. Ozo kote lende o to zolo baka kuzio ben non. Non, ça au ben mais. Sur 10. Sur 10 10. Toi maman abino. Yango so qui est 10 sur 10. Et bimi bien. L'optionnel évolue général. Bah dédicace no pesi ko bana maman sa ko to ba Hein? La personne de Lionel Jordanel. Papa Nanga Lionel Jordanel na poto. Rally Chimbulu. Check. Tantine City. La poto. Oui, bon, bah ça la charisme. T'es tant ta charisme. Na rolia na elobeli. Bonjour. Bon appétit. Merci. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Boni biloko. Non, biloko pas bien. T'es yule mon côté maman qui Non, même pas. Ah bah la vérité. Ah bien ma casse. Sur 10. 9,5. Non, même pas. Je sais que le boulot autour des habits, hein, il faut, n'est-ce pas, pour confier ça, moi. Ouais, les habits à ma classe. Ah ouais, franchement. Elle est bien ma classe. Dédicace, on appelle ça, on a Yarali par cœur, les radicales. On appelle ça, on a Tantine Titi, on appelle ça, on a Naya Tchouli. On appelle ça, on a Enoch Lola, on appelle ça, on a Christian Mbouyi. On a Robo, ça a pété copé, ça on a maman a biso mon toi ça de cuisine. Maman sourire. Maman tango ki ba no ba pesi ba poignet so, et ça l'onde. Et puis singa courage. Po so osali loko bana bandimi yango seke bakolia bakotonda. So bana bandimi te se bakolia bien te. Il faut balia batonda eloko o lambeli bango esepelisa bango. D'accord. Maman, ngai fona meke na bandi lisusu. O eza bato bokanisa ngo mbika eza mbika te maki. Donc, na pesi yanga pe ba passer au 10 parce que maki openda ilamba même. So na ekota matamba oyo merci beaucoup. Maman, un peu bien. Yo pesa combien? Papa? 9,5. Yaya? 9. Ngasko maman tu na pesa combien? Au plus singa combien? 18 sur 10. Tel niveau na world.
nakokokana bango te kokokana na bango te jamais ngande bokilono ngande oyambi ngati kona piso 18 sur 10 en tout cas merci beaucoup merci d'accord maman ba dédicace na yo ba dédicace ekoki kozanga nango te lokola toza mpe na ebandeli ya mbula parce que bonne année tokoki kofete nakanisi lelo tokutanaki awa ezalaki na noël ezalaki période ya bajoyeux noël maintenant tozocontinue mpe na ba bonne année tokutaki kolekisa elubu ya bafeti mais oyo eza ya bikolo mais cela n'empêche pas que bikolo mosusu bakoki kolia yango te ya liboso na pesi bonne année na ngai na couple Ted Tendai Maboko Bank boss de boss donc so na lobi bongo na bosani te na oyo azali moitié na ye bo babengaka moitié na nga Rachel Futa Tendai l'unique et la seule femme ya Ted Tendai nde wana bilubu yango yo eza ya bikolo bien sûr mais okoki mpe kosala yango mpe mpo nayebi ke yo oyambaka o batu donc lakisa bango mpe ke bilubu ya ekolo oyebi yango alors nakobosana te babonne année na ngai bana na ngai nyonso baza na poto nakozanga kotanga bakombo na bango te na bandi na yaya na bango moko yaya na bango yaya baleki ebele Claudine Kabedi Mutombo bonne année na ngai ekei na mayele mutu mayele na Suisse na mwasi na ye Fifi pona na ngai katisi ekeye pa Titi na mobile na ye Tati bonne année ngai katisi ekei ezokende keye kepa ya mami bolingo na kati ya Londres na mobile na ye Juju Lokaya bonne année na nga ezaka toujours siko eza nanu na kati ya Londres nazokende nano tango peta musu na kozonga lisusu Paris donc na bonne année na nga oui na bonne année na nga ekeye pa ya Mireille Mulamba mwasi ya Mulamba José elubu ya bikolo yango ima Mireille salela papa Mulamba nakanisi okozwa échec te ma Sophie Kasengele leki ya moto bonne année na ngai epai pasteur Ndinga Mbote Evangela na bosani ote ozalaka toujours etalaka kana zelaka yo kaka mkoloko ya na ebike mbulo ekosila te tokutana wa ba promesse nyonso topesanaki Bibishi Lulendo ya yo yango wana Nyota na bosani ote Ashu na yo na papa Bokilo na pesi bino ba bonne année nazozela oyanga bonne année koya na katisi na ke na Irlande Mama Wiv Madia atindeli o bambote belé ba bonne année nazozela kaka ba promesse na yo nazela kaka na kepa ya Aningola Lawal na pesi mbote mingi na papa Lawal yo tutala kaka yo kutu ba biloko yo so yeba no yango na yebike obanda nango a partir ya awa do tina kutu ya olakiswe zate yo kota kaka koba kaka na kati ya musala o continuer en tout cas bisous ebele bisous na ngai ezongi sikoyo ezongi utunanga ezongi na France parce que kuna na yebike nazana Forester Mangola auti ko pesa ngai koko ya sika o azaki to kolola nga Rebot bonne année tu es ma chérie ma bien-aimée ozana babote osangisi babote ya ba mama na yo nyonso bazali kuna na poto ti eyoko suka na ngai to bote oyo sukisi na ngunza yanga to kukumona na kala mingi te na kesi ko epa chituka ero sikoyo oya mukolo te na kena oya mwana wana za na kati na Bruxelles Christelle Mbiye chituka bonne année na mami bonne année na papa Les Gombier bonne année na Bokilo na ngai ya motema Mbiye mon directeur na kozela yo masolo ebandi masolo ezali donc nazozela yo yaka to continuer masolo kotoyo mama belé bonne année na pesi ma bomengo joli bomengo en tout cas ya yo pesa bakoko na ngambote mingi tout ça bon na monika kandeni na oloba te boleki tellement ebele nazomona donc ba nyonso oyo nga natangi te
bozela mabanga na bino eza mabanga te eza ba bonne année nazo pesa bino boye ba rappeler bonne année so bato mutu azo pesa bonne année oyebi elo nini ezozonga sima na ozela ba bonne année na nga yango wana eloko ezangi nde fleur bon pour na tia moye koma pe kuna ezate moye koma ezate ba bonne année na bino tozo continuer na makambo ya bilubu na kanisi bana na nga nyonso ya Claudine obosani te Titi Hero obosani te donc loboko bozalaka nango déjà o ezali neti ko bakisa bo continuer pe bo lakisa ba o bayebi te babenga bayebisa bango mais bo meka pe ekosimba ezali nango en tout cas 2019 ezali toloba année bonne année pe na boss Jean. Oh, yena na lingaki na suka te po azana naloba kasi ngana ko bossa na te po na bonne année na ngati. En tout cas, merci. merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. C'était bien Elubu Yabikolo avec notre maman Boli. Maman Boli à l'ambel biso dont on est tellement bien makasi. Maman Boli. Nani? Teji Bolingo. Nakati ya Panama. Donc Paris et Kweyaki, aza déjà na kati ya junior capitaine de Bamba capitaine, ba bonne année. Na ebi ke ebisika bozali, bokolanda kaka Elubo e botala kaka Chitembo Chitonga à la pointe, moi Makayabu soso lumba na ebi kaka ke ezala carré. D'accord. En tout cas, bande connaissent balandaka Eco RDC to komi bongo na suka. Ah donc ito mona ka babilo mo ba spécial moko zota mai. Mais zo bi manakati ya frigo. Bon. Na libanda frigo bi manakati ya frigo te mais libanda frigo. Bon. Bilo ba faut pas ma boli. Merci beaucoup bébé. Yeah. Obala. Non obalite hein. Yoko obala. Yoka obala. Non yoka pas balate. Yoka pe na balate. Comme ça, en 2055, ma boli, merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était bien Elubu Yabikolo avec notre maman Boli. Maman Boli, en même temps, to bengi était attendez nini to sali ndenge nyoso. Maman tonto ya maman mo moté maman la maman moko bien icône ya théâtre ayambaka biso na facilité. Merci beaucoup. Na bande ni konyo so balandaka Eco RDC pe na kokende na koloba avant na kende kosuka. Na bande konyo so ekoza malamu kobenga Mamé Wasso, parce que Mamé Wasso a sérieusement malade. Et ça qui coûte l'eau na le banana, nous sommes déjà na début. Mamé Wasso a sérieusement malade. Bande kono so bona poto na bi kebino bo soutenir rapé Eco RDC bo soutenir rapé ba ndekonamino parce que ba c'est ça bino na bandenge nyonso. Donc il qui au bengi ata 1 euro na yo et qui na traitement et maman et Wasso et ko sala bien makas parce que Mamé Wasso a sérieusement malade. Tous zelaté car attend tout monde ramutala nase ndebo bando tinda cotisation boy tete za bien mais ce qui n'a pas na ya yo moko ndeko nango za na poto otinda ta ya mukie ata na maboko ya yemoko Mamé Wasso ato tindi na porter garant na boya ki système ana mais na porter garant pour na Elubu ya Maboli yo kanga Elubu na cadre ya Elubu ya Maboli na annoncer pe likambo ya mama et Wasso aza sérieusement malade ce botindi mbongo na kotikela et puis bosolo linaye bosunga vraiment ekosa malam. Merci beaucoup, encore merci derrière la caméra verdict yoka 24 mise au point et pourquoi pas à Bob Molema mon fils à moi ba bien Nora Kalonjimo sa pembe ba bonne guérison na yo et pourquoi pas na yemoko balobi Merlin niwa ba Merlin mobala mwindo na kata mibali. Merci beaucoup tokutani bongo mbala na sima tokosukisa na koloba bisous bye et puis ça met bande konyoso. Bonne année.